Assassiné vieux, il y a des gens qui sont barrés vieux. Barré, non, il y a des barrés. Il y a des gens qui sont barrés vieux. Tout le monde va barrer. Tout le monde va barrer. Il y a des flash. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda Taba Fene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Il y a eu un peu de comme un bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Mais moi c'est la vie au kuma. On ligne osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banabourat. pour la COVID Sabamole, Mpende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, Masse Yango na ba parti oyo lingi vimba.
Simaya 3 mois, on fait résultat. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. Voilà, merci en tout cas. Toleli maina misume nzamera sunga bomoni gande et monsieur Leki bolela te ya makambo yaka donc dinador mona moswaidi tangisi maina misugo ya pete peta leli betima sengwa leli en tout cas topé sara le kumu na nzambe o yaebi parce que ya lobi il est le maître des temps et des circonstances. Et bien voilà, merci en tout cas, super dédicace à tous les fans de l'émission News Dekin avec moi Betty Massengou, la star, la sublime, la journaliste internationale, toujours sur Congo Promo Télévision avec notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou, notre papa depuis les États-Unis. Salutations déjà à notre cordon Serge Mpiana. Bisous à vous, bisous à Christian Mboui Wetu. Salutations spéciales à tous mes fans privés chéris. En tout cas, merci pour la fidélité dans cette émission et merci surtout pour la confiance que vous me faites. Moi, Betty Massengou, je suis là rien que pour vous faire un bon travail et avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, bien sûr. Hein. Salutations aussi à ma fille chérie Joyce Davline. Salutations à Papa Dav Moubama. Et je pense aussi à Jean Bilongo. Salutations à vous. Aujourd'hui, en tout cas, Ndeka Bomoli ba noir et Betami. Donc, c'est vraiment une émission. Et ça, un peu moins pas si tout ça, mais on n'a peu rien. Ndeka on a le baraque. La vie continue. Wenge BCBG Mobimba avec Papa Chéri Jibem Piana. En tout cas, Betty Massengou a présenté Binoba condoléances le plus attristé. Et mes condoléances le plus attristé à la famille biologique de l'artiste musicien Sunda Bass. Donc, soliste, beta na wenge BCBG Binissa monde entier. En tout cas, il n'est plus. Toebi histoire et comme la qui est des criminels, baya qui nanda kunaye ba beta qui est massassi. En tout cas, sous les yeux de sa femme ainsi que de ses enfants. Oeza elo komoko pasi makasi etikali mwasi na ye na mutu na bana na ye. En tout cas, na ebite nzambe so azotika akabata mabeba vivre pona nini net ba criminel wana. En tout cas, paix à son âme. Hein, donc artiste na biso akei oyo autu ko longwa BCBG a azakutu na préparative déjà ya album na ye. Dans le mois de décembre, il fallait déjà la chanson promotionnelle et banda. Mais artiste akei disque bimité to ebité suite ko zalandenge nini. Voilà, nazana ba concert nanga bato penza Betty Massengou ainsi que Papa Dav moi ba formé bango pour le loba simba micro. Donc baza ba actrice bien sûr, baza ba comédienne en même temps baza ba chroniqueuse ou ba présentateur ba émission na Canal Future One. Tozana goya pété. Donc yenyo sezala ka pété.
litama pété mupende pété nyonso pété aza à mon extrême gauche et à mon extrême droit nazana Dinador mwana mushwaili donc valobi mwana mushwaili Dinador donc valobi professeur ya pesangani batu cours voilà donc bon moi déjà ne bon c'est pour émission lelo et émission moi ça biso passe mes émissions mon PS pour la première fois na ya bango émission na Congo Promo Télévision number 1 au monde entier bazolanda bango. Voilà, je veux commencer d'abord na Goya Pété Pété. Bonjour Goya. Oui, bonjour. Bonne santé. Bien Angola Nzambe. Voilà. Pour la première photo yambio na Congo Promo, ba fan ba Hollanda e belé surtout ba balinga kondo sala musala na na émission pe sala bango ba conseil o yebisi bango nini avant to kota na ban émission na biso. Elle là bango fort. Tara to vivre sans ba fan ba eloté. Bango baba Nzambe na biso parce que bango ba puyara biso, bango ba tombola biso. Ce ba fan ba peso mkongo ba ke malédiction hein. Oye ba na tezo ko mbule bese mimi salité et kei donc et sin coûte zate que salité za la wana. Donc ba fan na tout o bolela Goya Pété Pété na linga bino. Koleka bino moko na kaka bino na bi ke bino bi bolela nga fort. To continuer kaka. Ndeka to vivre Nzambe moi ebi. Merci. Musala ile kandere nini? Musana ya théâtre Goya Pété Pété qui tellement le colopo donc to komi pena chocoté penzo émission ya rasco elengi makasi côté théâtre côté pe sous présentatrice ya ba émission comment ozo est-ce que c'est facile? Bon babinyo se za pété to benga nga pété pété babinyo se za pété eza lora makila na bota malango code MM13 et puis code MM14. Ngai kaka papa ngai. Papa bozo beti batema baku Bana yetu. Papa, nini ngoza kuyima boy? Kasela mombaka ngwe. Yoko mumune yoko yo zibe service Ah on a zibe service. Tout le monde a la servi. Eko ngai. Ngai kunzi. Yebisa kunzi. Lou. Puisque j'ai mes services dans janvier, dans la carte Angola. Brazzaville balai. Omoni, kuzanga kuive jaili we mbimboneo. Na Brazzaville. Na Brazzaville. Dans la persuana, j'ai mes services. Bato bele bazo kufa pona ba agence. Voilà. Agence ya si, ne lop mobimba. Bato ibo fani na France, bozo ko kende na Rennes, bo uti Lausanne, bo ke na Rennes, bo tie biloko na bino bo sala na Paris, Rennes. Biloko wana nyonso to eza kuya. Non papa, aza mundele te. Congolais lokola ngai na ye. Zibe service. Papa, baleka kape sérieux boy. Merci. Kosanga mwanda. Merci. Zibe service. Agence pas comme les autres. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo Promo défaté. Bolanda Congo Promo pour ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Professeur Bimara déjà à l'âge de 2 ans. Que maman moni mwana oyo. Aoza la star mnene na mboko. Kaka ndinga otambola. Dans les qui sont na obina na mariage. Faut pas sentir que moi nous azobine faut fait batba ningana batala tara benze makofi akala mengala zobinango de maintenant lekela bato nous allons comme akila à part nous na comme on concert la comédie ni à théâtre na comme lelo animatrice ya ba émission ya nini ndeki no danseuse tono kino histoire vient na ngai esalinga pasi na bina na tambola pe na ba groupe minene pe ba ebi Linda Castro e beta malemba poto Goya zaki na kat ba sondage na ba Adolphe Dominguez na Zalaka donc na tambola ba groupe minene na beta ba collège noble sonné et son nom que ton homme repose en paix wana zaki pe père na ngape
donc eza eloko makila donc nabangela yango te parce que nabaki ngai goya ntina okota mabele fo ngai batanga kombo na ngai na journal donc batanga kombo na ngai na bamire donc eza eloko déjà elakama déjà nzambe si déjà bongisaka yango. Mais otika robina pona nini goya pete po je m'en souviens bien ba série ba Linda Castro Linda babi danser zo banda obina na ndenga mukete ye tozana awa goya pete donc zizina olongwe on obina pepa Badolphe Dominguez obina na collège des nobles mais na ebité yo moko moni age pusani to mona ki kota musique ezo pesa nango soute do bois ki sano musique otika robina we na yo côté ya kosala théâtre et puis okoma pe animatrice o présenter ba émission. Bon eza loro moko na binaki age des anan parce que balancer ça age nanga pe bazati lo ba bina ngamondi na sepela na tikalanga po bebe ba otuna ki aseka zoki loro tena zwa musique futanga en tant que non babi poto ezaka vite ba on peut baza kina pe ba vivre pe baza à l'aise dans temps on a vivre pe na simba pe mbongo na serani pe na mbongo na monique na sala loko na koza eko facilité nga loko ekome mangai na vie facile po ba danseuse mingi po ba les ans passe bon mona ke baza ba illettré non to le capé na bande de l'école to tanga pe to exprimer un peu mon français. Mais dans ces exemples, je belé au peu mobile cause moins si moins sérieuse que théâtre. To bote musala nyo zara mabe. Mais yo mosko tambu sa on ndenge ke sengeli. To sala ba kombo na ligne na lelo ke omoni ke lelo ba omona zizi na pete. À part non quoi animer maramba ya animation, mais à part wana pe ke na binisa pe batu. Omoni ke lelo so na temba fikini wana ningisa pe a pete telemi obina. Batu obetele maboko na talebela batu wana na simba na kisite na force na ngate mais ezara nature. Nzambe mo abongisa ki déjà bolamu na emo be pananga. Yango oyeba sunda bas ndenge nini po yo posa na monde wana sunda bas oyo toyebi kaza vie na yo d'ailleurs non nous vieno à mabele non po afa ke monga fula sala pe na lemba et puis vie na yo pe ya masolo po azala ki solo la bien na batu tout oyo bazala ki pembeni na ye ou ba yeba ki je sais pas tango yo ki non liwa na ye ke sunda bas akufi et ça le nom ndenge nini bon aza vie na ngai ando beta bien abana pe ko binisa azaki vie moko pozwe na mabeza pasi parce que dans l'école beta pa ba vie moko na mona musique normale na mona pe musicien mutu normal po lelo o so total mignon Abraham to utana groupe moko to banane pas dit carotte to longo pas dit carotte OK na e pa y avait na Congo na vinani na bosani do Congo pas Dinador moi dans mon Swahili professeur. Bonjour, bonne santé. Bonjour, santé bien. Fan na yo ba Hollanda yo ba mona ha yo na émission Dinador pas la comédienne à ça la peu théâtre à peu actrice hein? Donc en même temps ça peut chroniqueuse ou à présenter ba émission na canal Futur One o ebi vient na yo très bien wana penza bino ba petite sœur na ye donc ça vraiment vient na bino ya kati ya masolo donc yo ki sango na ye nanu et ça l'on dit mais avant non toyoka tokotana makamba sango vient na yo boni d'abord musala na yo ezo le kandenge nini ba fan ba Hollando ba yeba. Bon, premièrement, merci Billy l'opportunité d'engo au invité nga na émission oyo. Bon, musala ezo kende nango bien. Probablement musala ndeza papa na maman. Kaka Dinador, le professeur de ses élèves, il est vraiment nazo pesa vraiment pour nos musala corps à même théâtre même que ça va présentation et émission na katia canal Futur One veut dire que ba fan nyonso ba ono surtout balanda Dinador moi Swahili na lela bino tellement trop na dora bino vraiment na habité son en place mais non ba ka ponza mbezara bino quoi hein aponza mbezara bino mais non ko raté so bo mona la tika noir moi pembe koti muke toi na douleur makasi vraiment toi na douleur makasi vient na biso médecin azale vient mo play azale vient mo bando so la bien azate lo ba médecin mususu amona batu na nzela buda batu pa pamba via azale ba samedi boy allo Dinador position neni ata so bengi na téléphone bobo yo bengi e o te na place bo
bo rejoindre nga bo vanda bo rolia bo mela bo à l'aise. En tout cas liwana ye vraiment et puis c'est nga passe ma casse na motema vraiment ko perdre vraiment moto munene boye un monsieur mo social musicien mo vraiment zaki azai na bolingo na mutu nyonso apona raté nyonso to azoaika le roi leki le roi mwana le roi vie le roi papa vraiment en tout cas biso bana lemba surtout bana lemba vraiment tozana douleur à makasi pour ni to perdre ka bato minene pour na nini ka biso na lemba pour na nini vraiment pour na nini en tout cas nana passe makasi. Voilà. En tout cas, tout le monde aura que et ça lui passe vraiment champion Kayembe na Kenya, Blaise Kava, la joie de Pichuna depuis France, Maboro Bank donc hier solo la bien makasi au wapi. Donc yo zala umela. En tout cas, et ça lui passe ko perdre mutumone loko la Sunda Bass donc atiki bana na ye, atiki mwasi na ye, atiki famille na ye, atiki musique na ye wa linga ki mingi. Surtout chanson moko a beta libéré wana balobi. Ah, quelle composition! Libéré. En tout cas, mais n'ébite Dinador. Mettons batumsu baolo bakeba criminel wana eza likopa ya artiste musicien moko boy. To bona surtout tanga kombo ekoma o convocation ya Betima sengwa ke osamba na lingi na makambo wana te. Balobi ke ono cause la complicité donc ça n'est complice ya musicien moko boy. Pona nini po lokola Sunda Bass donc ba kunda siko musique na ye ba composition na ye est-ce que ça vrai tous en regard ba criminel ya ba commune auto yebinde bazala. Bon en fait monde auto vandi et ça monde bon ya mabe makasi peut-être ils en aura pensé à bateau mais le ba criminel ba olinga suba yo kate ko misi avant da place boy oh mutu ba vanda place boy so ba ebe rosa misi même nga le dîner d'onde non ça théâtre non ça ba présentation ba émission le so na romna ba mbo na nga ba bato ya commuteur de suivi ba kolandela nga ti na moyenne 0 ba yeba ke avant dans la commune nini quartier nini avenue nini numéro combien pour ka ba sala nga mabe pour na ba bebisa ka carrière na nga c'est un peu ça. Mais est-ce que nous avons dit papa chéri JB Mpiana en tout cas on a vraiment présenté ma condoléance le plus attristé papa Yoji moto pamba moto azani na bolingo ata misi alongwa na e mais akundaka soka kufi patika kate to mona même cellulaire alongwa BCBG metanga kufi papa chéri atala biki azalaka musicien na e op apesa trop na BCBG na orchestre na e akundaka e mais Sunda Bass tango alongwe est-ce que vous pensez que papa chéri oza suna motema wana ya pour battre sous des baromos n'importe quoi surtout dans les réseaux sociaux tous ces mots na message surtout dans internet en tout cas ils ont ça vraiment pas si ma casse yo kolo bani na papa chéri JB Mpiana wazaki ex-président na ye bon papa chéri aza mutu ya bato papa chéri JB Mpiana aza mutu mo aza vraiment social JB asunga ka teke fozala na orchestre na non même ata même ngadi na donde na za so lelo ko les problèmes na ke pa JB Mpiana asunga nga même na kufi lelo akokundanga et puis ezate ke soki médecin ou belongo et pas président mo bosongolo pakala que président na kangele ba kanda ou beso ka kufa kunda ete non wana eza les endus wana eza ba n'importe quoi na sûr que na vie na nga JB Mpiana vraiment place aza vraiment j'espère que a Hollanda biso akokunda vraiment mwana na ye petit na ye na nde moko bien pe akonorer vraiment day na ye vraiment na ndenga bien. C'est bien répondu Dinador tous on a Goya pété donc Goya pété yo za na monde wana oyi makamlenge le kaka surtout ba les ont dit oh Dinador a utolo ba tout à l'heure les otambo la ba bazolo ba n'importe quoi ba bobard ba connard ba bilo moko en tout cas oh et ça là un peu pas si makasi na motema na liwa ya Sunda Bass na ebité ndenga longwa ki déjà pas JB Mpiana les lois Koufi azali sous-souté est-ce que bolingo wana papa chéri a mettre vraiment ba paquet pour na ko honorer
ex-musicien nae Sunda Bass. Papa chéri aza papa aboti ban ebele moi aza caprice nae. Papa zoara toujours motema munene pour nous supporter moi moko. Lelo nde toza boye toza le papa chéri aza le roi papa biso toza yaza le roi mwana. Azara mtaliboso te velanga Sunda Bass. Azara mtaliboso te oya longo BCBG. Ebele na génération na ye yene mtatikalaki. Na ba biso total ba fe na biso ba nani Kaluji alongwa Jean Tamisine presque génération na ye oya bandaka. Jean Tamisine aza. Ba Lempela ba nani ba Jidel. Ba groupe ba génération Richard Mukena ba qui bense velanga J qui bense Gilles qui bense ba qui belé na génération na ba longwa. Est-ce que ma beza te pourquoi pas péter en comment qui a monique à coquille à romosoma déjà kiti vers Sanyambele faut pas que na studio na saini allons chez parents à qui refanda na ndakuna. C'est normal le lo sera kufi papa nyoso ata mwana bimaki na kanda azon sa motema sima liwe zelo ko sakanela te bat bakoloba elle me pas chéri mtatindaki batona baki robomai to ba oloba bon oui bat bakoloba mais papa gagner nini taka nenga zane wana abonga na vie na déjà bien stable makambo tout ce qu'on que intérêt ni kuna la côté liété pour na yebi vie privée na été mais ninga to monaka jamais moi ouais il aime te la vérité mais la minute tu as sur le bas moko akoi ko loba te liboso na biso pas la vérité que bato ba ko bomanga de ki mutu ki na sima to yeba li susuté mais to tika koyoka biyoka yoka to la vie na biso na ndenge sengeli to partager mawana famille na ye surtout moi sinda tika li penza na pasi mingi na mutema na bana bazami ke le ba ko la papa na biso akufa choc wana orphelin de père obi que ça la passe. Hein? Tous les laviers na biso tout kundaye na honneur que oya ya lobby oya ya saliboy non papa chéri akokundaye parce que souffre na ye amona e passe ta monde la musique hein ba on ba sa musique ba oye ba massa nga ba sa mina gonzi hein ba leta or blanc maman na archange ba ba bi souffrance wana hein ba jiti songa ba bi souffrance la musique hein le lo qui par exemple le na souhaité te père na ngai hein ex-président na nga Dakumuda Newman hein bisi koza ba biswe be comment est pasteur comment na pasteur Christian na bossa la TV na rasu na kuta no vraiment le boko et c'est la rabio pas mo la pete parce que muta pesa nga comme pete wana eza présent na ngai Dakumuda Newman na conseil mo to beta li vulu ba na lingwani ba na lemba fwa ba ba telemisanga ba bi pete ke liboso ba ne ba li ba ne ba fulanga mais lo soki na zi problème présent na nga otikanga te a yo soutenir ngai hein pete moi na ngai otikanga te c'est ça est-ce que bolo bakyo Dakumuda mtaleki singa hein vile ngai di baralelo akenda mabele baloba peke Dakumuda mtaleki saye mais ya kufa na liwa na ye et ebi monde wana ezala pe bongo hein monde la musique moi six moi il faut lekisa moi mutu quoi mais ezala mama solo to ezala mama lukuta na ebi na ngati ngai ne na zaboe na bina na betisa batu maboko na sima na nga kisite na kota pe na wanganga te basukola nga pe maboko te elongité eza normal mutu mutaza na vie na ye na koma pe na betape mususu pe ke hein o pe ke ngai goya pete na koma pe chez Kofi Olomide vela nga Kofi abizo belé grand mopao hein mais la zora chance robina te mais na koma pe to kutani na ye et c'est un ramarmutela rama ba polémique koto na koto ba yo kanate ce que to kebe bango ba ye koto mais et ça là qui moi le moro boye mais c'est normal lo so naza problème vena nga Kofi otikanga te hein vela ngai Dakumuda Newman le lo roma pasteur Christian otikanga te hein c'est ça. Voilà, merci beaucoup Dinador. Ngala olinga bandeko ba olanda biso mais ka peu koyebisa bango. Papa chéri Jibempiana azane mutu moko to benga ke papa social hein on la lobara po ye penda sungaka yeza oza journaliste oza danseuse oza nani donc so kutena e o sepeli a liberaka siko pona makambu ya day ndenge Sunda Bass akufi
yo zo senga nini surtout na famille na ye na mwasi na ye na bana na yo batikali na musique na ye surtout dans préparer album na ye déjà papa Dave Mubama ko aider biso bo mona ba image bisika oyo sunda basando fana na monga fula ndenge makamboleka ki ndenge mwasi na zo lela zo expliquer ndenge zalaki bo landa bo yoka bango très bien na bandeko na ye bazo loba en tout cas esali pasi makasi vient nga chaka kongo zalaki wana pe vient nga kala ya kati solo la bien na baleki na ye bo landa bo yoka bino moko kaka ndenge makamango eleka ki surtout na makila likola mbeto esala pasi en tout cas nzambe kara aebi et voilà oso senga nini bon premièrement no senga vraiment et papa chéri Jubé Mpiana sunda base aza petit na azale messien na yo azale poli bien sûr que moi banini moi ba makelele mike zanga te azale petit na en tout cas vraiment souci nanga posa nanga dinador ezake en tout cas mais quand on peut honorer liwa ya petit na ya musicien na yo kolanda na yo biyoka te to mabe na kombo papa chéri Jubé Mpiana surtout ayoka te na koyoka na o bango te pour na premièrement nga na bi na Jubé azani mutarankini te Jubé a mutarankini te Jubé soit se senti moi rankini place mo bo ye mo mutu akenda ko luka réconciliation abongisa na mutu pour na ba témoignage c'est belé moyen malgré moyen to tanga ba kombo ezate na bongisa na ba monsieur belé papa chéri papa social kolanda na yo biyoka te pour lelo soki monsieur na yo kundami vraiment na position moya mabe soni zara yo moko déjà longwa na épée malgré longwa pour malgré longwa mais lelo kombo ezara te monsieur ya Jubé Mpiana akufi est-ce que etanga makeo monsieur ya nani ya kintwadi o monsieur nani te ezotanga ki te monsieur Jubé akufi ba assassiné kombo na ono nde ezosani ezotomboma tellement kombo ezotomboma yo pe sani tombola liwa nini ya monsieur na yo honoré so lingake to lele dans l'espace Jubé Mpiana ebi yo vondo ezana ombongo lo pamba osunga ta kuto sunga kuto ba monsieur ya ba président mususu ayeba Jubé président talaka père na kokate papa kufi boy obim tala ba témoigner José au senti vraiment Jubé obimisa vraiment papa 10 000 zoake kunda père na tandis que monsieur na président na ye président ele mususu apese ka $500 mais abimisi $10 ba souvenir pe ba témoignage bien ezali yoza papa bana ata moi na na liboko okoki kokata ngo te vraiment se rappeler vraiment ba bien fait na ye ndenge azalaki vraiment ko respecter musala na ye ndenge azalaki à bon terme vraiment na yo papa chéri vraiment mais quand MP kokunda monsieur non ndenge bien kolanda no ba tout pour na minute déjà na internet c'est so loba ma ba to bi loba papa Jubé sali boye Jubé muta sali boye yo sai no elote. Merci beaucoup. J'aimerais bien d'abord vous proposer cet élément, donc suivant, et on se retrouve juste après. Les éléments ya matanga bisika oyo sunda bas ba criminel ba côté laki nandaku bola na ndenge zalaki, et nous allons nous retrouver juste après pour la suite de cette émission. Voilà, c'est parti. Allez, bro.
Vous permettez de Satan pour aller Seigneur. Seigneur, pour vous permettre de Satan à vous. Pour vous permettre de Satan. On vient de vous dire. Leader a mis lobby. I'm such a drummer in a répétition. Mais il m'a fait une classe claire. A petit drum, but one in Matagano. Some of a drum. But one in some of a drum. Ah, repelling boy. Now it's in a Vietnam private. Now Frank for us, so Frank. Could they mate? Lobby tongue than a Sido. Sido, we are more. Masuna pas gentil. Masuna. Victoire va tenir Mounayo. Voilà, Tosolasco, on a Franck, au hasard, vraiment qui bureau pensa petit naïe, ainsi que son lobby journal. Assassiné vieux, il y a des gens qui sont barrés vieux. Barré, l'on va barrer. Il y a des gens qui sont barrés vieux. Tout le monde va barrer. Tout le monde va barrer. Il y a des flash. Je vais dire mon ami, il a habité vraiment. C'est même pour acheter un clip. Merci, merci à Papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin. C'était là les images Ndengezalaki, Bomoni, Salipasi, en tout cas, on a na résidence privée, il y a soliste, ex-soliste, il y a BCBG, Sunda Bass, donc on a yambi, bazaba leki naye. Tant on a leki naye, donc azavio annonce la bien na leki na ba yaya na ba master, donc ba ebi e penza bien, surtout bazape batu ya monde on va apeka ba star ende biso ba betima sengo zala donc monde ga ya télévision oyo oza obligé ba ka batu et surtout sur le rano bien na batu donc ozala toujours na ba relation moka ya bien et on tolinga peut ozo un peu ba impression na bango soit ba sentiment na bango par rapport ya liwa ba sentiment moka ya passe ya douleur donc voilà boyoki ndengezalaki je sais pas Dinador papa chéri Jibem Pianayo qui message nawe ainsi que BCB
BCBG mobimba ba Sege Mignon ba diata baza wana ba Jidel ba Kibens baza wana toujours na BCBG à part ba Obalongwa donc mais le reste baza ba tutu kaludi na musika ya zonga déjà BCBG donc azonga na déjà donc voilà olubini ni poto komi na suka émission mais nde to mona ba matanga ya ba artiste yo zape artiste oza actrice ya théâtre en même temps peu oza chroniqueuse oza animatrice pendant ta émission tout le monde a soki musicien moko boya kufi be danseuse moko ou bien comédien ou comédienne moko boy façon ta page ezala na matanga impossible ba musu ba yo lelate mais ba yo la sa ba griffe bilamba balati ba yo luka mibali olobini bon par là vraiment na linga artiste nyonso ezala artiste comédien ezala musicien non c'est pas vraiment toya to la vie na biso sunda base vraiment na ndenge moya bien pe ya respect pour lelo ba bêtise vraiment comme les quatre na ba des artistes le gars dernièrement tout qui n'est passé d'autres que l'artiste comédien na biso vraiment vient munda que son nom repose vraiment en paix il a aussi beaucoup de bêtises et les kaki au sentir que comédien groupe oh na oh ba yo kanate un peu ko sona ko fingana ba n'importe quoi sonne pas bien biso no surtout aux aïlo ko moko vraiment so ki yo oye ko négliger oye ko saboter de ya muninga yeba ke mukolo yo po kufa sabotage peut ezala parce que tout est payé si bas en tout cas vraiment to ya ko lelande ko na biso na nenga respect to boy polémique pardon on a betara na orchestre bo on a bo biso kutu bo pardon to boy polémique to ya to la vie na biso sunda base na ninga mo ya respect surtout biso bana lemba vraiment to na passe douleur makasi vraiment douleur makasi po azay vie mo bando so la bien azay vie mo bando so la bien vraiment même atana ba concert à JB Piana biso ba dinador to sakin ba faciliter au ta concert à JB vraiment na grâce vraiment ya bien ya vie nga sunda base vraiment et puis papa chéri non c'est pas là vraiment dinador c'est pas là son nom a vraiment présence non vraiment na day wana au sala vraiment ba biloka ba artiste ba c'est pas là quoi to lia to melatara o akufande mwana yo il faut au pesa dernière vraiment hommage nae pone sala pour na bata mokili pe ba yo ka soni po ba loba trop so sali vamba mso so ton ba ka batu mso sana ba yo ka soni fort ah c'est un peu ça et mon papa chéra loba ki ba loba trop mais ba loba bien te quoi voilà merci to na suka numéro à contact quand des arabato balinga dinador mon amushwa il professeur teka au TP ça ba la ba émission salaka ba ko benga ondenge nini quand ndenge salaka et puis ba mbote na yo pesi na premièrement na ko bandana ko pesa no ba mbote na ngana no so lelonga na komi artiste dinador na uti na za descendante vraiment ya Sinark pona mwana Sinark ne aboti bon les étoiles de Bobo naza vraiment kokolo vraiment naza vraiment kokolo vraiment ya Sinark vraiment et pas kokolo nga vraiment talaka Caleb Tukubana vraiment honorable numéro 11 vraiment to ana simana yo mutabimi singa vraiment le loponga dinador na sala vraiment eza Raïs les paniers circulent encore Raïs jeune leader vraiment ba merci belé so ki bo vraiment na posa bolanda pa dinador toi na site ka moko vraiment na kati ya Canal Futur One Canal Futur One ceux qui vraiment bon besoin pensa Yolanda dinador moi muswahili vraiment professeur vraiment ya sexologie vraiment on a zoé ça vraiment ba papa na ba maman secret ndeni ni revendre na moi si na kati ya ndako vraiment et ça na kati ya chaîne na Canal Futur One et pas mon boss Dave Mobama vraiment bo s'abonner vraiment belé ko bo s'abonner pour na bi chaîne vraiment to les candidats et ça vraiment chaîne à mon nana vraiment chaîne mo reba na tongo to ça vraiment na simana bino vraiment bo s'abonner belé na kati ya Canal Futur One vraiment ma solo kitoko eza bo raté bo po anini ko dinador vraiment zamba ma solo mo vraiment ya kitoko vraiment bo za la brancher o azana besoin ko benganga numéro nangeza plus 243 81 85 46 619 plus 243 81 85 46 619 bo benga benge puis bo s'abonner trop na kati ya Canal Futur One
nde makambo quoi. Bambote belé vraiment, bambote belé vraiment, hein? Et pas mon vieux vraiment malgré tout ça l'accident dans 4 États-Unis vraiment, hein? Christophe Okito vraiment ba souci vraiment belé, bambote sous ce belé vraiment na 4 vraiment il y a Paris. Guilhem Mouika na kati ya Paris vraiment ba mbote belé vraiment, hein? Et puis na kati ya Paris sous vraiment mobile choco frappa vraiment mobile choco frappa vraiment. Je t'aime beaucoup notre temps à comboter à suivre. À suivre toi nani wana Dinador a bombi combo à suivre en tout cas dans votre Dinador baleki na site et banatanga Congo Promo Télévision toujours avec Betty Masengotoza ensemble, donc voilà so bolibo zoye a pesi place au ya salara donc bon banobenga e bon lota be mission na kana fichuan et puis bon zo numéro ndeka pesi numéro ne ba numéro pe ça affiché papa dava ko aider biso bozo ba numéro o nyonso lingi ko soutenir musala nae azawana voilà tozongeli goya pete to comme na sous émission na éviter ba fan balandi yo ba retenir nini surtout jour ango wana au corps et kobima po izana on a mort que conseil ni nozo yebisa na batu mot de la fin na yo et puis numéro à téléphone na ba mbote na yo na ba fan no balingara yo ouais ba fan no balingara goya pete hein ngapena le libino fort na le labino na pesa ka conseil webi ka matanga hein ese comme ambiance ezalaka photo ya laver na biso non air to kunda epe non air parce que ça kufi hein ce bazong ça d'abord moi metonga to le lanzamba o kama wazonga suna ba moi ezata na ye ngonga na ye hein destiné na ye mutu mtazala ngonga na ye o nzamba bongisa ki déjà kendenga okufela hein to leli ka vie na biso to panzani pe na ndenga kimia papa chéri waza mwana yo hein nabi que place aux a déjà autant que ça m'a mis pour bien fait zali bon là moi sala mingi takra banda neni ni tito comme 2018 a beti combien d'albums nabi que azam mwana kota la babiloba le baba tout parce que ba fan bazalara toujours bongo tant muke ba sepel na yo tant muke ba fingi yo ezalaka bongo goya pete nabi que ba fan nga bolelanga fort hein à part pe wana naza susu animatrice na chaîne nangai yabi ke Canal Fiti One hein boya bolanda ba abonner toujours numéro nangai eza plus 243 04 05 280 50 na suka plus 243 84 05 280 50 na suka babi soro zawana Olanda goya pete na Canal Fiti One hein babi mikolo yo 2018-19 ezande ngai na ba journal hein au passé au tanga babi goya pete nde au circuler na Canal Fiti One hein tara pa dav ayem to sa biso mikolo hein Betty Masiki babi na minute ezande bino babi 2019 o to kenango Betty Masengo ouais babi bino na minute sonne babi biso nde tozo circuler na 2019 to zala bino sans oublier la pesi ba master nga mina gonzi sersi hein la pesi bongo leta or blanc maman na archange la pesi bongo jiti songa rite la merveille makima Josène makima mama Buni Romani Ibibi hein Tioyo babi Christian Tioyo Sylvie Bidingisha na kinkole motema kizaza hein famille na ngai manikisa famille makima na labino forba na lemba ngaba lemba foi to le laka vie na biso hein na leli merci beaucoup. Voilà, merci en tout cas. To Leli maina misume nzamega songa bomoni gande et monsieur Leki bolelate ya makamoyaka donc Dinador mona moswaidi tangisi maina misugoya pete Leli betima sengwa Leli en tout cas topé sara le kumuna nzambe oyayebi parce que il est le maître des temps et des circonstances et en plus de cela on est toujours la vie continue mais bande konyo bolandi biso ba o basalelo ko wana en tout cas bisika bazali donc nzamba omona bino et ça vraiment eloko moko malamu te ko tangisa makila ya mutu ko boma mutu ko illuminer mutu na vie kaka boye po o gagner nini pour mutu nyonso biso nyonso na mokilo toza ba passager toza ba immortalité toza ba mortel mutu nyonso akokufa alors ko lingate au précédé liwa ya mutu avant liwa ya mutu ya
en tout cas eza eloko moko ya malamu te eza bapesi yo mbongo mposala eloko wana eza malamu te emsu ya yo kutu liwe ekozala ya mabesu koleka ke oyo osali sunda basi donc nzambe asunga famille wana mobimba mwasi na ebana papa chéri BCBG mobimba ainsi que la musique congolaise mobimba. Merci beaucoup déjà à John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis. Bisous à la joie Amado Pichuna depuis France, champion KM depuis Kenya, Blaise Kava depuis Kenya. Merci beaucoup déjà à la sœur Julie Mundele depuis Suisse. Bisous à ma maman chérie, maman Katiba qui sa handicap. Et je pense aussi à notre cordon Serge Piana, Christian Boui. Merci à papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Bisous à toi ma fille. Et merci beaucoup à notre boss, l'ingénieur Raf Nguindu depuis les États-Unis. En tout cas, c'était là Goya Pete Pete, Dinador, moi dans mon Swahili en tout cas. Bazana bangona. Na émission musu no yema bango to beta sko masolo misala obasalaka. Po baba sipe kitoko ebele kutu baloba betima senga na sepe na ngana goya musu na sepe na ngana dinado est-ce que toko bala bango baza wana bo benga bokozo bango moko voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci na maître Malou na espace kitoko Wikele House, salle de fête, terrasse, hôtel bien moko kitoko waso on a besoin ya ozan olingo bala yaka olingo yana oba séjour na kin yakaka awa na salle de fête Wikele obengi na numéro Betima Sengu to sur place eza po eza na commune ya Lemba na avenue Saint-Luc numéro 1. Merci beaucoup et portez-vous bien. Au revoir. Ciao.